Zala tepe komi. Babi mu pepa sika, nem ko mu pepa sika. Betty Masengo, mon entier. Tolanda nini? Canal Future News. Mama ki to konesa wana. Masola mboka eza wana. Eza vient raté. Musique a Congo so lingo yebango. Wapi? News. Betty Masengo lilala Orange. Bon s'abonner belé vraiment. Bon se rappeler ba télé-réalité. Il y a ba vie à artiste congolais. Na habité vraiment. Betty Masengo Oumela. Betty Masengo. Moi aussi Kitoko Canal Future News. Canal Future News. Babi qui tala. Ça vraiment est belé ya bon ça vraiment est belé ya kolanda. Émission na bino Canal Show sur Canal Future News. Babi ba fanatique nyos sur Canal Show na lela bino ya trop bino mo boye binde to sola na bino donc to ça la news so ka po no memela bino ba news o eza réalité pe vrai po biso to soira ba news a lokuta te po a Canal Future de vérité. Merci beaucoup à mon boss Dav Mubama, papa na Davline Mubama, mo tema ya ser na Betty Masengo babi moi ça Pembe la formatrice célèbre na bo santé équipe technique Josué Bofan. Babi Josué muto benda bilili o soit talon nga rouge na suki nga rouge na bandaku po mo ngo bien ça bino pe bien merci Josué pour na ba image na bo santé Jean Bilongo babi ya cameraman mo bien ya mulai mbinga donc babi mon vieux merci aussi à Rigen Lubanza Joe babi Rigo Star babi Rigen journaliste oiseau pe ça mo pe pasika la carte internet journaliste oiseau pe ça mo pe pasika la carte internet to ayena mambasika ebele Yolanda Canal Future News ba fanatique nyonso ya Canal Show balobi ya toujours na kati ya cœur toujours na kati ya motema po na lela bino ya trop bino mo boyebi ka kende to sola na bino nde to yokana na bino na sala ra musala po na sepesa bino. Merci beaucoup à mon boss Dav Mubama na motema ser na Betty Masengo mama na Davline Mubama na pesi merci beaucoup l'équipe technique ozo ben na bilili bana talent na suki donc ça nga bien Josué facile Josué Fancele donc babi cameraman moi bien ko s'il raté da yo yebi na bo c'était Jabilongo le cameraman na mulai cameraman na mbinga babi Jabilongo Rigo Ngobila Rigo Lubanza Jo babi journaliste à Canal Future News babi mon vieux merci pour la confiance et fidélité au bozo sananga na jeune artiste na bino Nicosette Yanfouan double star babi disque d'or journaliste soyez na mon pe passer la carte internet babi lelo tozo lobela maramba papa wemba boyebi lelo to ça les 24 quand des ala depuis papa wemba kufi et c'est déjà 2 ans to sola bande kotoye ba pe papa wemba zaka mutu munene na Congo na biso. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment on Honora? Honora, à toi na commune. Toi na Lemba. Honora, merci depuis papa wemba kufi a tiki biso ça fait déjà 2 ans les 24 donc 2 ans il y a kokende ya papa wemba parce que ba bon souvenir nini oyo garda na mutu na opona papa wemba. Bon, papa histoire papa wemba na papa wemba akutana presque tous les ambassadeurs ya monde asala abeta ba musique asala musique ebele na mboka na biso donc abeti atamboli monde na tie mba les seuls musiciens congolais atambola monde na tie mobimba akutana 59 ambassadeurs si je me trompe pas natala histoire na TV azo ba titre belé asala mambelé donc na garder ba souvenir ne belé vraiment na mémoire na toti ko bossa na été nzembo nini na banzembo nini papa mba beta pa bimisa banzembo ebele balbum ebele nzembo nini vraiment e marquant soko oyoka vraiment epesa ko passe nde to mona su papa mba mvi mais azati te manda ti Mara Rosa mkoto na masananga bailon mwana bourgmestre to noka mama Rosa na ville papa mungu tazaki wana kuta asi dijana zaki na bandela nzembo wana nzima ya papa mama Rosa donc ça la biso bien to rezona ke sum kolo wana donc ça ba fanatique nyo sur Canal Future News au Bolanda yo ba ka moi extrait wana donc ça me rappelle toujours na mémoire à papa te ngana ko emba te ngana mission te ata mo lo mo bo ndeti nga peso na ba bi ko lingana na ko po emba pe mo lo mo boye mais na ça nga chanteuse te kandezala te ngana ko emba te ser Mbate. Ok, merci. Alors, quand Mbate, mère, le bic papa Mbazaki Moutoumene. Ce qu'on dit, papa Mbakoufa pour le gouvernement, n'a biso koko le bani, pour le baki qui est. Faut basser la monument. Basser la babé ngoni. Monument depuis papa Mbakoufi, basaleli yango teti lelo, ce qu'on yo monindeni. Soko mutu kwa igota nzambi bachele monument ebo papa mba go chele monument tipo ani yaki mtima biso do bina kwa el mama to mona monument igota nzambi bachangona na lemba pa mo bigota nzambi
na nié pété mais ba sele moni mais bon papa il nous défendre pays na biso libanda ba sele moni mate poani donc ça méchanceté tout le bela bon kaka peut-être voir ça ngoya so ba lobe bossa c'est que bossa. OK, merci et salut bien ba obeki. Bonjour maman. Comment nani? Comment on a Alain Sarkozy mvoando. Alain Sarkozy dans des abotobe takali sola papa Wemba depuis akufi déjà 2 ans yango papa Wemba kufa ce ko ba bon souvenir nini oyo garder tant que jeune congolais. Bon, on a gardé un bon souvenir de Alexa biso liboso idéologie qui tendi elamba et bomba biso yo morozo mona ba pièce biso peut toujours préparer que to ya hoche délégation à Lemba donc bon mona que to ya wana to lela papa to za très à l'aise bo sepela donc minga olobezate place à Zali nzamba batela molimo ne parce que ezanzela mutu nyonso mais o etkali ya très important. To raisonner quand on to raisonner ça bien pour na biso nyonso. Na papa mbanze moni e Markov. Bon, nzembo e markanga mingi zaka nzembo mama po ba mama nde ba botaka biso. Ça là ba fanatique no ya canal show ba Hollande wata moi ba benga moi vocalement ya maman et ça biso bien. Solo vraiment. Elengi ya libele ya mama botangai eleki valera babiloko nyonso tungana lia bon partenaire bara yango wana bon. Master Kozalaki Kakala Bomoi. Mais donc ça est vraiment bien. Ce qu'on peut dans le gouvernement, on a vu ce qu'on a banni, ni pas balabaki. Faut passer la papa ou ma mausolée. Tara papa ou ma zamoutement, boya pamba pamba te quoi. Donc il y a vraiment un moutement la mboko. Atiki ba mambebele, pas seulement mambebele minene. Ce qu'on dit le gouvernement, banda ba prometa ba fanatique papa ou ma bossa mausolée ba salité. Ce qu'on peut na yo ko banni moi démo na gouvernement. Et au sala bisora bien ceux qui ba konzi ba sele mausolée et au sala bien pour na biso nyonso parce que tout le monde a ba mission nyonso ba le kara minene ba sela ba mausolée te le roi to bandina na ba ve franco to kitina ba ve na biso ba madilu tout le monde a ta mausolée moko te mais to ko sepela ta ya papa Wemba ezala te sala bien parce que apporter les biso moins trop et au sala vraiment bien. Merci beaucoup Babi, on est fanatique à papa Wemba. Moi dédicace na yo moi mbote na bandi konyo so Hollande biso de partout dans le monde entier ça bien. Na repesa sœur nanga Vicky, Mimi et Jenny na Poto na Canada. Na repesa moi nanga mama ba nanga Linde Énergie. Mbote place Azali. Na repesa batu nyonso tout balingaka papa Wemba o balingaka bana Lemba. Wana dimanche binomo borosepela au mona ge makambo koleka bien. Merci beaucoup Josué Faya. Bonsoir. Très bien. Merci beaucoup to les kakande zarakaka to solo la maman papa Wemba. Depuis papa Wemba a kufa ça fait déjà l'autre ça les 24 déjà 2 ans. Donc 2 ans depuis papa Wemba kufa ce qu'on a bon souvenir ni le temps que ba jeune au garder à mitou na bino. Bon, papa Wemba a héros national papa Mambetali. Héros national de na sel mama minene na Congo batebe bandimie. Monde timo bandimie. Dans bloc asali etika l'histoire na vie na biso bimba mutu mota rosala eloko wana. Asal ba filme, asal ba nzembo, asal ba blo mobo ya mystique, batebe ba CP na e. Donc histoire na tika na wana. Na banze monyo so papa Wemba yemba nze moni vraiment e marquant soko yo kango o resona papa Wemba. Maman. Ça va ça là tamo elo mo boye c'est pe sa boss tanga Fabrice Nteka les boss américains et ça là est bien bon hein mon boss ba bon garçon nze ma maman on est ça là. Lelo nakanisi kanga na musique nana. Yo lo bana yo ça problème. Lelo nakanisi yo mingi mama. Mon jour anniversaire nanga ekomi pene. Benvité bakolia bakomela masanga. Yokutu artiste nanga ekomi tout ça. Maman so que zalaki kaka na bo mo ata yo poko aussi son ça bien. Ah te ngamalinga ka blessure mais na ba skonde ba yemba ngote. Yo linga blessure no yeba ngote. Bon ça va to solo la ta mukieka ta mo extrêmement wana et ça la bien. Ah dans extrême pesate pe na ministre no yeba ngote. Moi c'est moi liloba suka to tika nango gouvernement na biso loba eke faut passer la papa Wemba mausolée si siko passer le papa Wemba mausolée te pona bino mokolo bani pona gouvernement te faut passer la ya pour papa Wemba artiste asala babilo ebele na mboka o
oyo ebele baza bakoka kosala yango te comme bafilme ko banzembo oyo asala mpe ayembela bamama ebele basala yango te donc aza unique na ndenge na ye na baqualité na ye mpe yango wana yaloba mpona nga. Ok, merci beaucoup, hein, Josué. Bon, hein, Josué, quand on est à la radio, solo là, tout tamboula, tout quand on s'est développé. Bonsoir, maman. Bonne santé. Santé très bien. Papa, merci vraiment. Dengue, on dit mito sola na yo. À propos ma sola, papa, Wemba depuis à Koufi, ça fait déjà 2 ans. Parce que banda Koufa. Bah bon souvenir ni oyo garda par rapport à musique à papa Wemba la musique ezo beta mikolo yo donc ni vraiment marquant au papa Wemba. Papa Wemba zala vraiment idole na biso c'est-à-dire yene moto apesi biso penza goût ya musique congolaise ye moto vraiment banzembo na ezala penza banzembo moko penza ya bien vraiment ya seben vraiment ya kitoko. C'est moni ya papa Wemba oh vraiment marquant oh vraiment soko yo kango ti lelo resona papa Wemba makasi nze moni penza o sepel ça. Banzembo ezale belé ba bokulaka ba maman oya yemba pona maman na ye wana banzembo est vraiment eleke belé. Attends moi nze moment attends moi mukie et ça la fanatique na biso ya canal show bien et ça a pesi na beti masengu bien. Nzembo ya papa Wemba toza na nzembo neti yo nani oya yemba ya mama na bosani libandela ngome neti mosusu na bandeko bapolingo boyoka lisapo na village moloka ye ngana leli mama banzembo wana baserwana talaka ba mbula elekebele me moi banzembo mwana mingi ya papa Wemba to ebiango ba bokulaka pesa ka bokulaka mbote yo yebisa ye totikala ngo bana ye chike gobosa na kombo na yenzo kadama ye Wemba di oyo azanga papa azanga mama banzembo wana kwa. Merci beaucoup papa. Au cours de bani pour notre gouvernement na biso nde baba qu'il faut passer la papa Wemba mausolée. Mais si le loma ambaloba bazo réaliser ngote pona yo okoki koloba nini. Le gouvernement vraiment bakansa papa Wemba bakansa ba salela mausolée ezala eloka kitoko makasi vraiment bato libanda baya kotalaka ekozala bien makasi vraiment. Merci beaucoup papa Nonzimi to solana yo ba bonne soirée Kandé Zalara. Merci pour me saluer bien kitoko na canal. Bonsoir. Comment nani? Ouais, c'est Tiger Beach, artiste, rappeur, chanteur, reggaeman, ragamuphiliste. Ouais. Merci beaucoup. Depuis papa Mbakoufa, ça fait déjà 2 ans il y a disparition à papa Wemba. Pour avoir un bon souvenir ni Oyo Garda. Un bon souvenir que papa Zaki grand chanteur. Papa Zaki icône, il y a Afrique mon bimba non quand il y a RDC, papa Zaki pena icône, il y a icône. Donc tu perds des voix, souvenir et ça qui voix. Voix wana o papa kenango donc tu es biso na rosa nango. Papa m'a bêta l'album est belé, bêta ba chien belé carton a pe bêta. Ce qu'on disait mon yo vraiment état artiste sauf Vanzo yo kango bulape ah papa m'a so azala di susu. To bêta ta featuring ça bien zemboni. Album ka di commandement. Album ka di commandement te patanga de makasi. Ba Franck. Batanze moment wana na kati di commandement. Franck iseka ogiye moimo bimie. Bayanke balamuki ogiye babetili banga. Eloko yango moyo epusa kongenga na yango pangi eleki diama atakutu wologie epusa na teo moyo moi. C'est un peu ça. Ah, merci beaucoup. Vraiment, ça allait bien. Boss, t'as Fabrice Saint-Tic, les boss américains. À Betty Mabo, comme maman chérie, que j'aime bien, ma mère, elle m'a dit, CP, pour pas de fanatique, à papa, mais ça allait bien. Ce qu'on dit, le gouvernement, on a vu sur le bail, qu'il faut passer à papa, mausolée. Si le mausolée, on peut passer, tata, les soins, on t'a eu au côté. Pour nous, on a eu banini, étant qu'artiste. Étant qu'artiste, on a appuyé le gouvernement et on a invité sur ça la mausolée. Pour voir ça, à chanter, à icône. Il y a des chanteurs tout. Donc, Azap n'a pas de chanteur, il y a RDC, il y a Afrique, donc tout et tout et tout. Bah, ça est fort, il y a ça, la papa. Moi, le Coran, et ça, a bien pour. Et ça, la moi fierté, quoi. Pour Belé, Michael Jackson, les États-Unis, Bisso, en Afrique, tu as papa et mon abisso. Donc, il faut que tu les moi, le Coran. Oui, bonsoir. Comment on a dit? Comme on a Tupac, Benoît, Chiyombo. Je suis juste habitant de la commune de Lemba. Et puis, je défends juste
Le moral, juste, je commémore par les mémoires les jours d'aujourd'hui pour le Papa Wemba. Papa, depuis Papa Wemba Koufi, ça fait déjà 2 ans que Papa Wemba Koufi a manqué biso azali sounia bisoté. Ba bon souvenir nini oyo tika nango et pas Papa Wemba musique nini vraiment o SCP ça yo depuis Papa Wemba Koufa. Oui, en premier lieu, si j'aime, il faut expliciter. En premier dire, j'ai dit à ceci. Non, écoute-le-moi. Le premier est ce que Papa Wemba tika la idéologie moko boye juste son emblème de concorder juste moni et article langa idéologie elamba et le kaliboso s'il faut dire là article langa idéologie il y a qu'on maîtriser juste s'il faut devant des problèmes boé ainsi de suite de la ka biso na biso ndenge da boé ko solo na ba jeune ko ba ko solo là ko ba encadrement ba jeune tout ça article langa idéologie on 2 3e point article langa idéologie moko boé dans la Koikobo Sanangote. Donc, Eza, c'est qu'on représentait son habillement. Donc, image naïe et puis tout consort. Et le Kwatike Langa. Vous avez moni à Papa Wemba o SCP Sarayo, vraiment so yo qui ont pensa au bout là vraiment Papa Wemba à José Fancele à boula Papa Wemba. Ah oui. Maman Sokyo Kinga na bomoy. Maman Sokyo Zalaki Kakana bomoy. Mais la sengo sanga susuana. OK, les chants là. Oui, c'est ce qui me fait. Oui, à part ça, ils ont les chants de Ndenge Alela qui généraux naïe nani Kinkester et ils ont moi plaisir trop. Si on est gouvernement na biso ba ikende Papa Wemba Koufi faut ba sele mausolée mais ti le mausolée on ba sala tepe ba beta lisusu te ba lobare lorote ce que tant que yo fanatique à Papa Wemba ba kinwa lisusu ya tongo pe ya makasi okolo bani pona gouvernement na biso. Bon, en tout cas, il faut aller la vite possible parce que pour le moment, on est en train de voir tout le monde à Siko. Il faut aller la vite possible pour tout le monde à Siko. Bon, si on a un musicien, tout ça, tout ce que on a vu na biso Lutumba, tu as déposé guitare, tout ce que on a et n'a parlé de la nation, pas président de la République, a déposé guitare, à ça les jubilé, c'est-à-dire à Tiki Musique. Bon, heureusement que Liwa et Oya est beaucoup, mais est-il que na ndenge vi on a tiki déjà musique Lutumba a tiki musique à comprendre et puis tu comme on a les sous donc par exemple récemment belé mais est-il que na presque exemple il y a vi on a pour abike bazala qui juste na ba génération et puis on a zala qui puis petit na moko boya pas mo ba 2 ans bazaki na ba écart mais na sens que non tant que musicien il faut ba ça la plus vite possible. Basale laye et ouvertement ya tombo wana po bisoto ko momoraka bana Congo au leto sara besoin papa mbato ke kutala yo to ke kutala to ke juste to se référer juste na tombo wana on a mausolée wana basale lié aux présentables c'est qu'il faut dans l'objet. Merci beaucoup et ça les plaisir et ça les bien je sais hein Fancele candidat au solar. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonne santé. Qui m'ezali? Simba na otenga mon on simbe la otara yoza papa ba obi que depuis Papa Wemba Koufi ça fait déjà 2 ans au Papa Wemba za suna bisoté ba bon souvenir ni yo garda et tant que papa o yo ka ba bonne musique o ya Papa Wemba beta na mondo ba bina ba bon souvenir ni yo garda vraiment tala non etelemeli nanga c'est papa Joseph Fancele faut so etelemeli papa hein le koloka ka ndenge na telemeli c'est papa mboko nyonso na koma ceux qui n'ont tamboula babela Papa Wemba ceux qui n'ont lati babela Papa Wemba bana mindele papa wana aza monument normalement azali mutumoko vraiment incomparable na Congo na moni mutumsute papa asala biso et lateli des marches ya pamba soko bwaki lokolo wana Papa Wemba mais biso nous osaba Papa Wemba te ba komona biso Papa Wemba te mais ba benga biso Papa Wemba na libanda. Azali mutumoko vraiment fou ba honorer na grandeur na ye vraiment na sepeli to komi na date ya kufaki elekaki lobby lelo ezali lokola to zongi lisusu na matanga mais matanga ezate po aloba lokola nyarka bolelanga te po toyebi koyemba pona Papa Wemba so to koma musicien ezali Papa Wemba. Parce qu'on disait bon à Papa Wemba ouais marquant vraiment soko yo kango et ça la bien au raisonner toujours. Vraiment.
ayo besange nangai naleli yoyo bolingo mama na banzi yo mingi ye bolingo nanga longomba adie na motema na ngai natondi makanisi ebele na maneno na ngai ye molema epesa sango ngai nakeye vraiment nasuki wana po nakokolela po wana papa asala biso na libanda tobimaka vraiment topesaka image na ye ne tamboli ya pamba bakomonake oh papa Wemba nzoko naza nanga papa Wemba te mais asala biso mutu moko grave et puis nayebi te na Panama vraiment wana ezaki grave na Panama nga nazaki nanga minime mais ndenge bayambela papa wana na mindele okondima te ke azali congolais na biso Zaïro à l'époque mais papa mbazo yamba ye mindele ba motard banini merci azali mutu moko grave na vie nanga. Merci beaucoup papa Baobi gouvernement na biso bende papa mba ko fifo ba sele mausolée mais ti le mausolée on ba sele papa mba te sko pona yo kolo bani moi demo pour na gouvernement et ça biso bien soki basali le côté baza bengra Lumumba to mona été to mona Mobutu Kabila nga kutu na mona été Kabila le père basali monument siko na art pourquoi pas papa Wemba vraiment basala eloko moko boye et c'est ça biso pe ba artiste ata to tikala to bimate mais papa Wemba asala eloko moko boye pona mboka na biso oyo bakumisaka biso na monde entier pour na tambola ibele na tambola bamboke bele papa Wemba babenga biso ba papa Wemba biso nyonso mengana na kombo nanga Mboma Dominguez. Merci beaucoup papa Mboma Dominguez to komi dana suka pesa ta dembote na mwasi na yo na bana na ndaku esala ta biso bien vraiment na pesi mbote na ya zengwaka na pesi mbote na mokonzi lembo na pesi lisumbote na vie nanga Marai na Suisse na Genève na mona ye Kalume tembana ye na Petit Chanda vena bino Dominguez azana Kishasa ya bino yangwana. Merci beaucoup esali biso bien merci pour l'info mondima to solo donc esali biso kito. Bonsoir. Artiste Tomonio en plein boulot ozo sa msala quand des ala toeka to sola. À propos de ma papa Wemba depuis à 2 ans déjà. Bah bon souvenir ni yo garda pour na papa Wemba. Bah bon souvenir les a vraiment belé pour na papa Wemba parce que aronga na osala surtout papa Wemba azapi na kati ya ngai nazo sala. Yeah. Nze moni ya papa Wemba oye marka vraiment so yo kango et ça ro kitoko et ça ro bien donc oza vraiment fanatique nze moni pas mi sa ba album ebele. Naza vraiment fanatique ya nzembo te naza fanatique mingi ya art oyo ndaki kosala nzembo yeni oyo marka ba nzembo ezebele ba mi à mort oyo vraiment emarkanga nde yango wana somo extrêmement ya nzembo no linga mingi oyo mbango esala pe papa Wemba kota azali bien esala pe ba fanatique na ye bien vraiment nazali vraiment na envie vraiment ya koyemba te mais oyo mingi eza mpona ngai eza nde souvenir oyo ye atika na kati ya musique. Ok merci okoloba un mot deux mots pour le gouvernement na biso loba ekende papa Wemba kufi boye faut basele mausolée mais ti lo na basele mausolée te pona yo okoloba vraiment eza vraiment pas si mingi pona un grand homme comme papa Wemba ti sikoyo nanu ba réaliser ta monument moko te pona ye vraiment yango nde mutu ezosalanga vraiment pasi pona gouvernement na biso faut bazala pe rapide na eloko moko oyo eza plus important comme héros moko boye na kati ya musique. Ok merci beaucoup et ça bien de tout soli là ndeko na biso ya artiste. Bonsoir. Maman comment on nani? Comment on a maman Mado? Maman
Maman Mado, merci vraiment de nous inviter au Solana, ça allait bien. Maman Mado, depuis papa Wemba Koufi, ça fait au moins 2 ans. 2 ans, tu as fêté l'anniversaire à papa Wemba, depuis Koufi Lelo. Bon souvenir, ni Oyo Garda, la musique à papa Wemba. En tout cas, c'est un bon chanteur na kati ya mboka oyo. Torekataka liwana e. Torekataka liwana mingi, mais bon souvenir, to sepela na ngwezali, surtout nzembo ya mama na lingango mingi. Pona ngape mama na ngakena na lingango makasi. Ana ba bon souvenir ne makasi makasi. Oyembe ya biso nzembo mama na ta mukie kaka. Okoko yemba lokana mama soki ozalaki kaka na bomoyi. Mungongo ya mabe akona utofungola je mungongo ya mabe na okokate pardon. Siko merci beaucoup maman ndo lobi ki papa Wemba atika vraiment ba bon souvenir na Congo na biso na mboka na biso ça mamba bien donc ça musicien international quoi ça longo partout monde entier yebi papa Wemba siko gouvernement na biso lobi ki faut ba sele mausolée ti lelo ba sele no mausolée te siko pona yo okokolo banini ba osala pas un grand artiste na kati ya mboko ba osala aza grand sapeur yemta kocha pe bango vraiment basala pour balobaki bakosala basalite yo vraiment déclaré faut basala faut ezala obligé pour papa Wemba bazala mutu munene na mboko basala ko gouvernement il faut basala parce que équipe ba mboka mususu mutu artiste bonga kufa ki bangai basala ye pena il faut basala pour un grand artiste na kati ya mboko. Merci beaucoup maman. Pesa moi ba salutation on a ba leki na yo, ba na yo, famille quand ça attend 4 personnes pour ça bien. Bon, na pesi famille Makenzi nyonso mbote. Na pesi pe ba na ngambote, na pesi pe mbala nga za la France, Kennedy mobile mbote. Aya baba bisous. Merci. Bonsoir maman. Comment on a ni? Maman Madondaya. Oh maman Mado babi vraiment lelo na yembi ba maman Mado trop. Maman Mado na sepeli ko solo la na yo. Depuis papa Wemba Koufi 2 ans déjà yango. Ba bon souvenir ni no garda. En tout cas nga na habité ba souvenir belé. Ndeka ba dai ko yemba ka ndo sepeli sanga. Do banda bu mo alanga na sepela ne kaka. Nzembo ni ya papa Wemba o linga makasi. Ndezi ko na suka awa. Nzembo Wemba sorry. Mi amoe. Bongo te mbonge ya mayo sea en tout cas nzembo na sona yoki awa tuka na ngo makasi maman vraiment bolinga ngo makasi sikoyo kokolo bani pona gouvernement na biso depuis papa Wemba kufa baba faut basele mausolée mais ti lelo taka grand artiste ko papa Wemba basele mausolée te pona yo lobini pona nga na osenga basele za kwa souvenir po omoni bano bazo botama ba bazo yati de génération en génération avec tout un grand artiste moboye donc on a quand même bien donc comme bon le bungate on dit un monument ya pardon à musée bâtir monument à Kasavubu ya Kasavubu donc bâtir un monument là. Merci beaucoup maman moi ba salutation na ba na yo ata na papa et ça la bien ta 3 bisous belé na papa papa Tumba Babisé belé ba na ngai Nana Bosso Deborah David René donc basé belé Tirsa basé belé. Merci vraiment maman salinga bien oyami en route opesinga kiti donc on a CP vraiment otikala bien. Comment nani? Comment nanga Christiane Makasi. Merci maman Christiane Makasi. Merci nous dimito solo là. Maman depuis papa Wemba Koufi ça fait déjà 2 ans. Ba bon souvenir ni oyo garda. Nzembo ni ozaso yo qui ont vraiment raisonné papa Wemba. Bon papa Wemba na sepela kala nzembo ne moko. Eza belé et ayembi na ye mais souvenir ya ba tango Koufi en tout cas et ça qui passe à Koufa sur scène biso surtout to mona kiango et ça qui biso vraiment passe mi na kacha mutema mais banzeme ya yemba kawana na sepelaki na analengo na sepelaki na nzembo mama nzembo wana ntuka isaka pasi biloko anga pe baparents bazala te tango na yokaka mama wana pe esaki nga pe bien eza banzembo kito en tout cas papa baza artiste moko ayembaka bien en tout cas esala biso pasi na kufa na ye en tout cas naza so eloko musu akolobeza te na bana ndeka tiki nzamba azwaka lokumu
Merci maman. Le gouvernement monsieur ba ke salé mausolée. Tisco ba salité yo lobi nin kasi. Ah, en tout cas, il faut gouvernement et la artiste et musicien. Bazo yemba kitoko basale pe mingi pona mboka oyo. Donc il faut basale ba lukelo mo basale. Ce qui ezui mausolée était même ata lopang batika pour souvenir à bana na ye. Etikala. Merci beaucoup maman to sepeli ndi ondima to solo là. Merci vraiment, Josué Fancele. Merci tout comme déjà la fin émission na biso. Merci beaucoup na ba fidèle fanatique na ba fidèle donc bien vraiment vous êtes fidèle. Bon message na bongo kande to ça va continuer toujours ko CPA na ndé na CPA na bino, ndé na lela bino ya trop. Merci aussi à mon boss Dave Moubama, papa à Davline Moubama. Pourquoi pas ma sœur chérie, hein, Betty Massion, moi ça pembe. D'abord cette équipe technique, nous sommes Josué Fancele, hein, Barbie caméraman, nous avons qui a bien, nous avons Billy, nous sommes suite au Tamboli, nous avons merci à Jean Bilongo, les caméramans célèbres. Pourquoi pas Rigen, salutation aux journalistes sur Canal Future News. Merci aussi à mon maman chérie que j'aime bien. Ton orange, papa, il m'a raison. Mario Tosa toujours en vie, maman Hélène Manzan. Joël Lian fou maman na quartier Kenayaku petit Lian Fodel Lian fou maman na Rodeline Dipa motema ya papa na biso mobali na biso moko vient na biso Robert Dipa. Merci beaucoup mon beau frère chéri, je t'aime beaucoup Robert Dipa. Pourquoi pas mon boss Fabrice Nteka le boss américain babi boss asimba mama na maboko asala nga toujours nazala ba bon garçon na yo Fabrice Nteka, boss américain. Na pesi ba merci belé na kamaye na na cordis mukanya. Na ba fanatique na nyonso boza tellement belé na lela bino ya trop. Nozo saka msa pour servir bino. Merci beaucoup pour la confiance et fidélité. On se retrouve à la prochaine numéro. Bisous, bye. Zala tepe komi. Babi mu pepa sika, nem ko mu pepa sika. Betty Masengo, mon entier. Tourna nani. Canal Future News. Mama kitoko neza wana. Masola mboka eza wana. Eza vienjo rate. Musique ya Congo so lingo yebango. Wapi? News. Betty Masengo lilala Orange. Bo s'abonner belé vraiment. Bo se rappeler ba télé-réalité. Ya ba vie ya ba artiste congolais. Na habité vraiment. Betty Masengo Oumela, Betty Masengo, moi aussi, Kitoko, Canal Future News. Canal Future News, Babi qui tala.